sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais? Très bientôt Yannick Wenge. Très bientôt Yannick Wenge. Très bientôt Yannick Wenge. La nostalgie. Et ben dis moi Solange na yemba. Bolingo na linga ye na bela kana tina e mama ye. Na lela bolingo ngala milela anga mawai. Dani Lopez. Taki e komi tu na ngai. Miela beta tsa tsa tsa. Touche jouer. Yo motema yo mabanzo na ngai. Très bientôt Yannick Wenge. Azanyoka na Eden botika biso. To vivre sans parasite. Bolingo ezali kamba bato mibale. Nganaza honorable, so dans l'association la baba kuta na kuna netali bango, ça c'est l'honorable des animateurs. Moi je respecte Bill Clinton. Tout à à l'exception de la poto. Leader na Congo, leader qui m'a pas problème le quoi Big Boss le roi de la forêt. Ba panza pina Wenge na ba 17h. Tout le mise pour très bientôt Yannick Wenge. Très bientôt Yannick. Bonjour chers amis téléspectateurs de la 3W panzasangoacongo.com. Très heureux pour moi de vous retrouver encore en train de suivre à travers votre émission Panique de Djobou qui est présentée par Yannick Wenge, Motonaki Bonzambe, émission Panique de Djobou tournée ici à Johannesburg. Vraiment on a vraiment belé venant Diego Mwanzamo la poto ça lui fait c'est-à-dire 85 champagne tout ba CP là qui Junior Bela topé à CP là qui babi Diego Mwanzamo merci beaucoup na Edino image boss dans la pression moto merci beaucoup la bienvenue c'est du bon le bon Nzambe impresario Claude Ndomba Sivé dans la carte na pression moto merci beaucoup alors Léon na c'est encore na FC Bino vraiment na c'est Bino New Jack no mon boy bien artiste ya papa Wemba personnel papa vraiment en tout niveau la kimia to détenir ma solo dans cadre de émission na biso bonjour New Jack bonjour Yemogo Yannick Wenge bonne santé Koloma solo naza bonne santé so mona te la santé car santé kitoko mais tu as mieux pour mon parcours moi muke ya beta biso moi li solo ba poto bolanda yo pour mbali boso to mon émission na biso beta biso no réaction na papa Wemba ezaki ndeni ni pe réaction na quatre groupe ya vive la musique mais so naza reconnu partout dans le monde nande po ya mangabo Yannick Wenge ça pour papa Wemba papa la nga luison maman la nga matumba mais ce que nazaki New Jack ndenge nde yo ya mangatelo so ya mbinga eza pona papa Wemba bakala dia kuba aso go bete so lisolo bo okotaka papa Wemba ndeni bokutana ndeni moi ozongisa biso pe bana poto bolanda biso c'est di bolo boka Nzambe maman Joséphine Mengi na Paris maman ebele boa kitoko wapi bolanda biso baye batama muke donc c'est à dire que orchestre ou nouvelle écriture ezaki na no orchestre d'accompagnement. À l'époque où il y a un rédia Misibaï le canton zolo en Mikilazo ya Congo. Ba Bendo Son, ba Popo Miyake, ba Christian Nzenze, ba Ramazani. Donc c'est un orchestre d'accompagnement. Et pas il y a un rédia Misibaï le canton. Alors, na ba tourner ndenge ba zo sala na orchestre d'accompagnement na fait un rédia Misibaï le canton au grand prêtre. Surtout on fait beaucoup là tango yeko ya. Akitina King, Atali Biso, Ayoki, abi non. Vous avez un longo lengo banda l'orchestre d'accompagnement et comme orchestre. Il y a un peu de combo, puis la musique, nouvelle écriture. Ba petit bakoli mais rêver bango. Non, c'est pas bango, c'est pas bango ba kebere ba yuma. Juste que ba petit bakoli mais rêver bango tala kaka. Bukana ou bukana. Merci beaucoup New Jack, merci beaucoup Nassir maison RM. Ma vie RM c'est Roger Mabouidou na France, ba ta la biso. Merci beaucoup Souna.
maison LM Lilia Mandangi Lilia Mandangi voilà na biso siko bango sala bon mo estrier bana poto ba poser musicien na vivement musicien mo extrêmement bana poto ba sentir que voilà New Jack akomelinga yo mokanda mabe esali wenge chagrin na molema e na beli bongo e likolo ya Rachel nalela nani Rachidi Kupa dépasse Kondinga Leli Maria Seleva Mbano Aleli Maria Sami Saxe Aleli Maria Maître Tchenche Aleli Maria. Merci beaucoup. Vive la musique à nouvelle écriture de Papa Wemba Mokili Mobimba, tout le monde est obligé. Bakaka Bachege Bayay Azolo Banou Jack na Bruxelles Nazando Barome Bakadafi. C'est la voix de Nadou. New Jack, New Jack, New Jack. Je suis le maire Ragamen d'Afrique. Kumbuata oh ngana lila oh. Kumbuata dologia lenkuru. Kumbuata dologia lengansi. Chime malenga oh. Arijana Libanais. Merci beaucoup. Bien formé, donc vous allez. Merci beaucoup, Nassi. Revenons à Claude Ndomba, ça s'appelle fort. Yannick Wenge Sara, venons à l'issue. Donc, on a PC à Bavier Belé. Dego Mwanza, ça lui fait impact. La champagne, Mélanie, la champagne dans le palais. Donc, il est bien. Junior Bella, tout le monde à Londres, sur la pression beauté. New Jack, style ya sikoyana, style ya musique. Kasi yango na saleli bangoti. Wana style na uto wapi, inspiration na uto wapi. Ya nzembu be pa côté si rap na kata nzembu. Vive la musique toujours. Na molokai pe na kata molokai. Merci beaucoup. Vive la musique na molokai pe na kata molokai. Mais tu veux être sur du solo papa mba kufi za ina kini to yo za ki ya to na mikili. Ngana mikila zana Italie, quand on vient d'ailleurs, il fallait la kitakini parce que sur la kitakini c'est dans la botutu. Parce que ngana za mwana suka ya Papa Wemba na vive la musique à nouvelle écriture. Rien à voir Vinanga Stino As, rien à voir Lidjo Poimpa, rien à voir Janana, rien à voir on a tout et tout et tout. Surtout quand on zongi pena na biba la musique à nouvelle écriture, c'est la voix de Nadou, New Jack, New Jack, New Jack. Et tant que moi Papa Wemba suka, c'est le rumeur ndenge bibaki ba liwa Papa Wemba. Yo tant que moi Papa Wemba suka, liwa Papa Wemba ezaki kaya, nzambe to ezaki ka ndeto ko ba poison, ma monsieur belé ezaki ni vraiment ni. Non, nzambe. Ça je baba ki soki pe kofi rankine bilo mabo. Te wana tout kana habité. Ba lo ba likambo yebi. Comprends parce que tu es responsable. Et puis mon kili bazotala olinga rateke olo balikamo boyebite ezamabe okosela mutu likambo ezamabe et puis de toutes les façons peut basala qui peut autopsie mais akofi vrai liwa soda na arme na ye la guerre et puis akofi à bonne santé par rapport ba ministère congolais bakofa muso bakonda muso akonda si aleki na TV bosunganga bo blanc papa bakofi à bonne santé en pleine scène, en plein succès, en tout cas, tout ce que nous sommes en Zambie. Ce que papa, que mon asuka papa Wemba, nenge papa Wemba, tika biso orchestre, ils ont la miniature, ils ont la position ni la miniature. Orchestre normalement, ngai déjà kutu avant kutu via kufa, ngazaki na moi ba déplacement parce que dans le calendrier il plein va tourner partout, par-ci par-là. Donc orchestre la minute le roi papa Mbazate mais maman na biso mère mazol mtaza ko gérer mouvement mais message nazo pesa la monde na bato ba yebi ti kolo orchestre so se akufi a chezolo na mabele orchestre kufi ata bo rekilse ata bo salini ni orchestre faut kufa parce que c'est vrai mais je te parle c'est vrai et puis very parce que papa Mbaza bakala dia kupa oh papa Mba sali po nouvelle écriture ezala ne voyez bien ngote maître azawala bango ya yebi on se comprend oh papa Mba sali po mouvement ezala biso tout ba musicien banda ba seya ba vie ko felo mide ba Lidjo Poimpa ba vie ba rai marai ba vie menea tu vas kutaka viva la musique et c'est vanda.
mais makambo papa Wemba sala pour orchestre ezala mutu moko ayi donc mutu moko pe oyo akoki kozwa orchestre azati donc ndenge ake wana ke na makambo na ye nyonso tout mais tellement la clave vive la musique tellement biso tout oza bien formé soki oza na capacité soki omoni koza mbali ya terminer fimuja nazao motena na kasa ba Jubek na Sud Africa abetaki ba image ezali à travers émission pe bakozwa ba image donc tozotambola kaka na image à vie tozotambola kaka na idéologie tozotambola kaka na encadrement tozwa moto ya moto luka beta mpona avenir abana na ye mais toujours information et toujours idéologie fait beaucoup mais oyo akanisi ke ndoko papa Wemba za te orchestre za orchestre ekufi parce que na mkini na minicho ngana toza na kini za o papa matika orchestre pa nga o koto atika orchestre pa nga nde ba oloba maloba ni okoloba na bango etake mwana suka papa Wemba batika ko rêver babunda ndenge mwana mobali abundaka parce que papa Wemba tika orchestre pa mutu te et puis orchestre pe batika ngo pe mutu te et puis pouvoir pe batika ngo et pas ya mutu te soko leka na kati orchestre ozana facilité soko komi na mboka moko bon ngala beta epa ya Jibe Mpiana alors nazobeta omba nazobeta boye parce que utana pa ya Jibe Mpiana mais soko uté pa ya vena ngiama de la forêt mokili monde ya surprise mama ngai na yeba kite metango utakuna ko yembango mais soki de la forêt azate o Jibe Mpiana azate en tout cas esili merci beaucoup portugais akabo na anglais finish. Merci beaucoup Nassir. New Jack, c'est la New Jack. Assez expliqué déjà la bâtiment ça. Oh bon là on a besoin que bien que mwanza mwana poto ya kala sali fête abi kamingité Yannick Wenge yo poso fêter na foot d'ici. Merci beaucoup na personne dame merci avec Cédric et tout couper à fêter babi Henri Chibambalo peut à fêter ça dit il y a Noël Ngam ça dit titi peu à fêter hein babi merci beaucoup na fait ngai papa je suis bolo après à fêter. Donc vraiment et na mabe na la foot d'ici fait nga de mwanza nazo zela na ninga mukete na bité siko non aux mercredi qui lobby hier c'était dimanche. Aujourd'hui c'est lundi demain c'est mardi après demain c'est mercredi donc je rentre il y aura pour la tour 4 promenade à santé parce que c'est au coup de tignios donc tant qu'on a vie artiste et musicien parce que na auto ça là il y a un mois passé na betaki mais fallait na zonga susu mais contre tant on a longwa qui on a kena ba Lubumbashi pas le patron des patrons Jojo Mandiki Mapata moi ba Zambi banini ba vinduk ba côté on est sali que tant fallait na ya et pesa qui moi contre temps mais na éducation bientôt zona na banda ko na biso nanu pas papa na nga luison pas maman na nga tumba papa m'appelle bakanadi ko ba bakisi sur éducation malgré visé comme na suka me fona ya na s'excuser pas ya ba bijou Mizula na s'excuser pas ya maître Tchenche na s'excuser pas ya maître Bouzou maître Bouzou ezaki ba concert wana là on a solo baté donc il fallait c'est pas maître Bouzou et pas ya baron Baroteli et pas ya Ali Bokuma ozo pas ya Wenga Zawa faut s'excuser parce que soko signer engagement na mutu atana un kwanza nyoso teza mbongo donc yango na yaki na s'excuser donc je rentre après demain et 2 semaines après je vais revenir encore après 2 semaines déjà aux ala donc là si peso soko oya boye Jojo Mandiki Mapata okango suste te akanga ngate menyo surtout donc awa rend Jojo Mandiki Mapata dollar mikili euro soki na ke côté kuna banglais nini livre sterling donc la zone on comprend donc nous sommes tous à Bambongo mais et là vous avez ma besoin de engagement pour respecter en tout cas c'est pas gentil. Merci beaucoup New Jack nous la musique ekende musique ndenge ekende na musique bo bandaka na kale papa maintenant ndenge comme lelo tamsu na ba nzembo ba bêtise comme ba nzembo to kango yo mona onde ni musique bonga to beba pour lelo nzembo fait simba faut mtayembela moi si ayemba parti moi moi si donc mais na kala tant que ça arrive ma bongo yo mona bonga to beba là la musique on a certaines à ngote donc elo na zo kwa mikolo kwa o pesi na rien net itasi na mais donc yende donc yé pour salir donner des clips ngapé na salir peut donner des clips pas d'argent pas d'amour besoin à travers l'image donc ba blog wana zolo bana ba mbele kete jazz ba blagage wana ba blog wana yoka ngote surtout à Congo eloko penande na yina yango wana ba biloko wana keto Pierrot Leblanc ba
Quelle est balançoire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chubanga. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Comprenez que c'est une émission de divertissement. C'est une émission de divertissement dans les Arabes. Et pas bissoufement, les Arabes. Continue. Pas Sinamawa. Je suis le père de la famille. J'ai 3 enfants. Scopi, Rachel, moi, on suis en Afrique du Sud. Donc il y a 2-3 ans passés dans Zalakawa, à quai des poissons, na Kenda Kaka. Mais toi, na zone jusqu'au moment où moi, on a tel peine longue, moi, nanga. Parce que ton peine, moi, on a papa, tout le monde, le quai toi, Piro, les blancs, quelle balançoire, c'est quoi? Non, c'est mon année. Maman Fouenga qui était. Merci beaucoup, c'était nous Jacques, c'est vraiment l'émission de divertissement, comprenez que non. Et pas bisous formé d'arabe, dès qu'on m'a donné c'est playlist, c'est les différents ensemble. C'est pas le bel autour, on appelle son botte, na poto tout. Parce que naza na colère mais nazo seka. Ouais, colère yani nous allons. Naza na colère parce que musique est baby. Na ba texte moko ya mutu na sema makolikolo. Na ba texte moko ya kwanga na makayabu. Et puis le kayabu fuma le kayabu nini? Ya makwala. Donc lieu que tu la kindeki. Mais comme ce que le kayabu makwala. Donc bientôt un album na bango. Album titre longtemps. Après la pluie vient le beau temps. Donc wana penda donc na ebisu ki mwana le bezate parce que bango bazotela ba yebi. Message dans les années non après la pluie vient le bon temps. Donc message na ngozali. Soko za na nzala. Mauvais temps. Travaillez, prenez de la peine. C'est les fonds qui manquent les mois. Na beta libanga poti na zo mosolo. Mauvais temps. Maintenant au beti libanga sur mosolo. Beau temps. On met le champagne, au lieu ngombe, au lieu soso, au lieu togolia. Donc beau temps. Les a single to les a vraiment album. Album pena pala qui pena générique on a 9 chansons. Donc après la pluie vient le beau temps. La musique est le aligné à Papa Wemba to dodi mo ba aligné monsieur. Na roto da ndenge nini parce que Papa Wemba ndé muta sali ko felo midi asali vie mené ya sali ba tout ce qu'on va copier nan. On ba bisinga tamso copier moi Kofi Muke ndé ba bisinga. Donc ngai mon père mon koza vient nga. Patron de la musique africaine wana vient nga. Ce qu'on a copié te ponga na yé te pa Papa Wemba. Donc ngana yé élève ya papa. Dans un collègue non. Patron nanga papa nanga mena boulot collègue. Papa nanga vie nanga yaya nanga patron nanga. Mena nanga boulot les collègues. Les collègues. C'est vrai. Les collègues. Merci beaucoup Nassi OK quand la lignée na yo ka ya papa Wemba. Bon so papa matela ke souwa. Na ke souwa. Te yoli na ke wa. C'est quand il faut nous qui copier pour moi Kofi pour ça aza boyo bien collègue là. Na le bien collègue c'est yom to tunga soza collègue na yonga na izong c'est le quoi papa. Ala patron. Yaya. Patron. Grand prêtre. Grand crâne. Mais ngana yé tozo formation pas ya maître de l'école. Pas maître de l'école. Merci beaucoup. À part on a banze moza ba titre nini. Yes quoi ça mabe parce que azwaki papa Wemba funda na justice. Moi ce qu'on m'a dit à mon papa Mokonzi. Donc rankine banda bongo na ndenga funda ka. Rankina bango. Na rankina papa ya mon papa Mokonzi na papa Wemba talingate. Parce que bango bale papa na baza vient na ngai. Mais 2 3 5 6 mois passés nazana bamboka mobo na ebité sona ba mikili kuna Nathalie papa Wemba ta fait la ngo ben wana ba bata ba via molokai. Donc bango pena ba simi mouvement. On se comprend na vana na TV Nathalie papa Wemba lobike tina okufa na otiko so asuna kofe lomide susute po salanga mabe ebele. On comprend? Alors so bino take bana pe er papa lobi bongo yo take mwana na ye o ka kiondeni ata oboya kokota la rankine. Donc tant que mwana na ebika ki na kokota ngote parce que papa Wemba c'est Kofi Olomide. Kofi Olomide c'est papa Wemba. Mais Kofi Olomide tanga memaki papa Wemba la justice. Ma preuve tangible
oyo papa Wemba alobaki ke Koffi Olomide apirataka badiske na ye moko parce que Koffi Olomide azalaki na baproducteur na ye bazosula masolo album na ye et coïncide ce qu'on a vu la moni papa Wemba alobi ke Koffi Olomide apirataka badiske na ye moko Koffi Olomide na bavocat na ye bakendaki na justice baporta papa Wemba plainte Koffi Olomide na preuve tangible batie en tout cas bavocat ya Koffi na ya papa Wemba babiseke na yo fo bakanga yo po kwei o déconner siko papa Wemba mais siko poto bo mamoto to sani Koffi Olomide mo po mo kozali papa Wemba non poto bo mamoto kende na TV kendo senga pardon papa Wemba tant que papa tant que pire vient naï tant que muto asala Koffi Olomide ake na TV senga pas pardon ozola nanga très bien sikoyo eleka mikolo papa Wemba biki bango na Koffi ba koyo kana te parce que ça ma bébé est-ce que ma bébé asala ye na yo bisotu na ba doso na à travers image à travers site to yebi yango te mais biso bala moloko to kamwe papa Wemba kuto mtasala wa kesengo pardon siko yo mon papa Wemba kufi oya ko yemba oyembi pour nani petit aussi tant aimendi petit aussi on a bino bo sepeli nango te ayembi pour nani pour Koffi Olomide il habite mon frère papa Wemba place commerciale donc mon père me conseille pas qu'on démarrer car que non papa limbisanga yo za vie na ngaba parce que ça va ranki na bango si vous mutazana na mo sengi pardonner mais yé kuta kenda senga pardon la TV mais yo sengi pardonner si aux autres affaires que tika la métropole pour nanini ya monisco yo ba jet set ba dadi soso ba jibe malenga ba wana jet set toke na Al-Qaïda kuna toke pena ba bani kes bayaka banini ba fait juna na ba sele roi ba tutu ba li choko ba binono ba sepeli na ngote mais le quoi ngape na zana kati ya bibala muzika na kolo ba teke na sepeli na ngote na kolo ba pete na sepeli na ngome ngande na leli. Merci beaucoup, moi vers la fin de cette émission. Moi, c'est dans l'émission déjà. L'invité de qui est dans Souka Bisso. Après des semaines, Soro et Boito, et moi, surtout Betali Solo, calme, parce que toujours, vous avez déjà posé, déjà, Congo, ça va m'arrêter. L'invité Moni, nous le ballon, Badball, dans Siko, pour te Souka Bisso. Les musiciens, pour interpréter, Banzembo Abad. Musiciens, Soro et Bokomati. Oluki Mutakomaka, a teki Nzembo Koti Studio Yimbi. Okomi oza musicien oyemba zai koma be oyembe volo koma be oyemba vimba mabe apoko loba yoza musicien non oza musicien te oza jeune talentueux. Merci beaucoup. Moi le téléphone ata Congo bon en tout cas normalement na zana ngote mais yo pesa à travers na yo parce que yo bilone yo mto si makambo et puis si tu n'aimes te si makambo alors tous les musiciens sont l'équipe pendant ça on a Congo te oza sans impact c'est pour jouer logo T. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous sommes arrivés à l'apocalypse de cette émission avec vraiment plaisir pour nous présenter bino émission Panique de Djebou présentée par Yannick Wenge. Nous vraiment Yakoyambela bino New Jack musicien à Papa Wemba vraiment de ressentir ma solo ressentir ma Nzembo moi Papa Wemba enfant chéri ya Papa Wemba to comme la souka émission biso azo que le Congo dans ce d'ici mercredi de retour na Djebou à Toyamba ba bitiba bamba le po uzalawana abina peso to déjà sinon là tu moi la poto moi la Londres après sur mode excellent. Global Express c'est le là ndinga mukete so boye boza décider donc boya ebele na kata global chitunga wo Global Express l'agence los Angola para enviar las cosas en barco en aviones en toda Angola. Global Express en Paris. Ici Congo, il agence Global Express, il a pour France, pour Paris, si métro Château Rouge. Agence mon fils Zikoli, Zikoli la mon avion, Zikoli la mon bateau, mon massoua, Zik carton. Donc il a pour métro Château Rouge pour Paris. Global Express, les apôts na bino, les apôts na biso. Les apôts congolais surtout au bazar en France et au bazar à l'étranger. Pour le matin, on a Global Express. Global Express, solution à solo. Ah bon? Oui. Donc, pour ça, le matin, je vais laisser le moment à Bisso pour aider pour réaliser cette prestation finalement sur le niveau de Kinshasa. C'est simple. Au Foutika à Paris, tout s'en charger dans ma réunion selon Dengue ou Lignezala.
Na oui continue avec cameraman na kuna. Non, tant to biso to sensibiliser na nyonso. To filmer, to kangi ba photo. Sur ça WhatsApp, ils ont les kakuna directement peut to tindelo. Vous avez la page vous la ndenge prestation ici. OK. À la fin des comptes, vous reçoit DVD na au moins ndenge maranyo sur les kaki. Global Express, vous avez un niveau mususu. Déjà. Ah non, batika. Tout d'abord l'équipement la mission nyonso za ya poto. Pour tout ça la prestation funéraire la mission isa ya poto. Et vous êtes en France hein? Vous avez en France. Tout ça la gloire ya professionnel. Enterrement en Afrique, mais net il y a poto. Au banda place ba ko exposer corps na place ba ko enterrer différence y a té. Bonjour. Yango na yebse ki bango. Bako pakata si ba pakata ki déjà. 2016 oyo biso to côté on a Global Express. Vitesse de diffusée. Bango na Château Bleu na bango, basi balala. Biso to na kata Château Rouge. Mais biso na Global, biso tinda ba colis. Bakoli Global Express. Il y a pratiquement la fin. Avec sa vitesse de diffusée. Global Express, Furuka. Basi ba pakati. Ba changer na solo. Les gars chance, on va comme na côté ka ni bio. A chance c'est que les moko na kata Château Rouge. Ouais, Château Bleu, ici Lali. Global Express. Suka. Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo. Ban à Paris, ban à Londres, ban à Belgique, ban à Hollande, ban à Suisse, ban à Canada, ban à partout. Panza sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, utaka na source. Edino imanje papa, edino imanje, ye aswaka, tina source, ata fin fond.